Ma Mission TV, le miroir du monde. Qui était Potovota, qui était pouvoir, n'a pas qui n'a Martin Fayoulou. Bazong c'est la pouvoir, n'a pas de maté, pas sa pouvoir, n'a mouton, bisoto l'unité. Et d'abord, un président de la RDC pays Mouneneboye, il faut ça dans un profil consistant. Un président sans Sénat, un président sans Parlement, un président sans primature, un président sans assemblée, un président sans armée. À ressemble ça ni la Congo. Nous avons tant souffert, nous voulons le changement. Mais changement avec les hommes intelligents, dynamiques, non corrompus. Tolingi ba manipulable na kata RDCT. Ndeko, tuna tabandeko misusu ba juriste te, neti ba biso ba koyebisa o, kuru wana ezali nini, kuru ezali infériorité. Bolimbisi, toyebaki bien te soki toke na kuru wana, eloko malunge kobota makuna ezate. Kasi ya mutu ya ezali nini, biso tokolenda. Président Martin asi apesi position na ye, tozozela mot d'ordre. Soki ayebisi biso tokende na gauche, tokende na droite, tosali nini, tokende biso na droite. Bande ko ebele bazolo bono Fayoulou akena kachanda kunaye a s'autoproclamé comme président légitime. Oui, Fayoulou azali président légitime parce que azali élu par le peuple. Batouya Kamere étant dedans. On a ba voisin botala. Babandi ko lancer mabanga libanda. Est-ce que biso tokomi binemi na bango, tokomi banyama na bango, en plus bato makasi na bango na ba cadre bazo ko se permettre ya kotinda ba jeune na bango bakata photo à président babanda ko agresser bato na so décider na nzela biloko wana biso to linyango te bakanisa te ke lokola tovandi kimia tozangi force mais eza discipline au président pesaka biso yango evandisi biso na position bo oyo d'où baluka pe pouvoir na bango escroquer bazala nango na kimia ba intoxiqué te basala influence pa na biso te tozo mona ba président misusu immoral o bakoki kozala te ndakisa na kati ekolo Congo baza ko se permettre na koloba n'importe quoi et pas Fayoulou. Mais moi ça m'étonne oyebi balobaka mola kisi ya malamu ate ya kana nini na ndakisa na ye. Prêchons par les exemples. Fayoulou est le seul candidat au atikali kobala mwasi moko atikali na fidèle pe atikala na ekokende gauche droite te. Lelo cour ekati makambo donc lelo cour ekati zongela makambo ya on a temps pour na zongela makambo ya cour ndeko na biso Emery Patrice Lumumba loba boye. Le complot a été fait. La balkanisation du Congo c'est l'éclatement du Congo c'est demain. Complot et salamaka ndenge nini Nathalie Sayo na lingi na zwana no bamwanda kiswana muke ndeko cameraman limbisanga ye na tango bakendaki na Genève baboni président Fayoulou comme candidat commun à l'opposition. To monaki bande komisuso bazoza immoral bayaka awa en complicité accompagné na bande konabiso miso ya mampinga bayaka kokotela biso awa basakaje bureau. Lelo bayako kata lisusu photo ya président. Mais ça c'est un complot bien établi. Toza la décision mon côté. Kokende o tokendaki na cour toyebaki décision oyo elingaki kozala. En 2006, en 2011, Kabila n'a jamais gagné l'élection. Cour constitutionnelle wana eza Kabila. Toyebaki ke suite elingaki ezala bongo. Mais tozo benga ye président irrégulier. Pourquoi? Nako expliquer. Pour belé bazoloba, pour la nini bazo benga Félix irrégulier mais ba comprendre te. Un président irrégulier entre yé na muto ba proclamer deuxième malhonnêtement. Écart fallait qu'ils aient plus que population oyo et voté. Mais ce côté écart yé naya mafa et koki même pas la moitié de la population oyo et voté. Raison pour laquelle tozo benga ye président irrégulier. En plus un président élu en RDC qui ne publié na une heure. Pourquoi? Tokondi maete na mboka oyo soko kozala président biso tokondi maete. Mais pona nganzambe nazo senga yo pona nzela nini ya bomoyi. Mais ozomona bato ebele bazo pona nzela lifelo. Pona nini na poni ngambo ya mafa. Mais ezali bisika bomoyi ezali. L'exercice ko bango lifelo za ngambo na. Lifelo bino moko bozali komona bisika lifelo ezali. Lifelo par rapport à nini? Par rapport ya éducation. Lifelo par rapport à nini? Par rapport ya éthique, par rapport ya morale.
Nous avons un président Ouazali bien éduqué. Nous avons un président Ouazozala na cursus. C'est ça, c'est que moi j'appelle la vie. Ba publier na iner pour baby ke basali makambo mabe. Yangona ba publier na iner. Ko sepela wana pe ba sepela ki balu bati 3 heures. Kongo sepelité. Est-ce que aujourd'hui ce que zala ki ya mafa. Elinga ki ozala bongo Pati kalukuta. Alandi papa Tshisekedi na Yepé après serment na oui, papa Tshisekedi après ta qui serment. C'est bien bon. Ezali ba acte moko politique. Mais ya Fayulu ezali fondé. Effectivement, papa Tshisekedi en 2011, Azalaki élu. Personne ne peut le contester. De même qu'aujourd'hui, en 2018, Fayulu, président élu, a prêté serment pour Nani. Azali président légitime. Par rapport à Ngamouana, na kokata ya cour, o basili kokata wana. Toyeba kibe ekenda kindenge wana. Si les gens nous taxent de tous les mots, na tout na bande kwa IDPS. Lelo ezali lisumu parce que président Martin a prêté à lobby qui azali président légitime. Tango bango balobaki yango ezalaki mabete. Est-ce que bazo tout na retravailler wapi? Nana mboka me wapi? Tshisekedi a travaillé wapi? Ndako. A travaillé na ndako na ye. Lelo soki tokomi lelo bato babosa na histoire te. Ezali grâce ya président Fayulu. Asali awa na banda kotangelo ndeko limbisa ngai. Na bando tangelo na président Fayulu. Tobundaki awa non au glissement. Non à la balkanisation du Congo. Tango guerre bandé na Est. Non au glissement. Non à la présidence en vie. C'est-à-dire président Boyaki monsieur Kabila akokana kozala na présidence à vie. Qui était Potofota qui était pouvoir na biso to pesa ki na Martin Fayulu. Bazong c'est la biso pouvoir na biso poto ko ndimate ba pesa pouvoir na muto biso to lingité. Et d'abord, un président de la RDC pays munene boye. Il faut ça na profil moko consistant. Un président sans Sénat, un président sans Parlement, un président sans primature, un président sans assemblée, un président sans armée. À Rossam-Sali-na Congo, nous avons tant souffert, nous voulons le changement. Mais changement avec les hommes intelligents, dynamiques, non corrompus, manipulables dans la 4 RDCT. Nous sommes contre ce langage de dire Baluba, Bayaka, Batouabandundu. Prévenez, moi qui vous parle, Naza Moulouba, mais Naponi Ngambouya, Mafa. J'aimerais ce que Batoubatuna Mutuna pona nini oponinga. Ona nini ngala tuneli yo kasi. Andondo mingi mwana. Ona nini. Na ebi ko zala mayele. Tobi ke baluba ba sikoyo baza talebe la 10e. Neko. Dala, webi mukanda nzambe zoro babwe nga naza passer te naza teleti ba passer na bino minyato wana bazo sala ba déclaration bidon ba commerçant naza neti bango te. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote mingi na bandeko nyonso bazui vraiment ten kolanda biso na ma mission TV chaîne moko na kati République démocratique du Congo chaîne à référence au tolar sabino ba actualité ya ndenge na ndenge partout dans le monde bo mesana toujours ko boa la biso ba flair na musala o to salaka donc Martin invité suffisait sur la likambonde na lobaka to lukara makambu ba actualité pour tolar sabino partout dans le monde ba congolais o bo mesana vraiment kolanda biso na ma mission TV alors lelo na zana siège ya Martin Fayulu dynamique d'opposition to reçoit vraiment na bandeko na sir bomona ki ba image tout autour la sabino ya manifestation o eleka ki awa na boulevard triomphal donc pour na ba image pour na rolar ça vraiment que bandeko na biso population surtout autour na kati République démocratique du Congo baza vraiment na souci ya changement na kati République démocratique du Congo oyo bango basalaki yango ba monite ke ba pesi bango comme ba point ya bien donc muto bango ba votaki yango yete o babimisaki yango le tozana bandeko ya Martin Fayulu poto mekempe ko développer ko sola poto la sabino vraiment idée nini oyo vraiment na RDC bandeko na biso baza peut-être côté à majorité balingi vraiment ba mema bandeko nyonso baza na kati République démocratique du Congo donc mbote papa mbote monsieur Oko se présenter au PC Combo Nayo Batunio Sobalando partout dans le monde dans ma mission TV. Combo Nanga Emmanuel Kanko, Nazali cadre dans la Ligue de jeunes, il y a décidé parti cher, il y a Martin Fayulu.
Donc, aux cadres pour les jeunes, il y a un beau cannabis, surtout si on dit bien au monde, les jeunes, il y a la République démocratique du Congo, on est vraiment voté, basé sur un souci lobby, vraiment, basé à la paix, ministre, basé à la paix, député, basé à la paix, comme un peu président de la République. Mais les jeunes, tout le monde vraiment voté, car on a fait tout le monde, c'est dans l'organisation, il y a un beau cannabis, surtout il y a ma ponami, outil Kobima. N'habitez message nous kolo bana tout Hollanda. Bon, je crois que RDC Zali parti, Zali Mokamo, Zali chrétien, mais seulement on a mis à rappeler que la justice élève une nation. Mais où Zali s'est passé dans le Congo, tu sais comment on a qui non ceux qui justice Zali te Mokanabiso ils ont vraiment assez. Néango tu sais que là qui ça vraiment mécontentement Nabiso désarroi Nabiso en tant que jeune pour que justice est ça limité parce que même banamikie même Bakoko Batunyo Sobabi que non Martin Fayulu a gagné qui partout, n'a pas fin fond et partout vraiment a gagné qui, mais aujourd'hui on croyait que la justice allait élever le Congo, mais la justice est rendre au Lokuta ya urne. Néango biso ba jeune il y a dynamique et puis ba jeune il y a Congo Mobimba. Toujours exprimé vraiment désarroi na biso vis-à-vis à arrêt au ezala qui rendu na cour constitutionnelle. Alors Lokuta wana oyo au lobby, mais tout monique c'est comme si babimisi mutu mususu babimisi Félix Tshisekedi o lelo to kansaki seni lokola alobaki pe provisoire batutu bayeba ke ezana provisoire batu belé pe bando raisonner provisoire na mboka na biso ezala raté soto ke na niveau ya cour to mona ezara Félix mais to moni pe cour akati makambo alobi Félix na ebité d'après bino vérité ni auto rolo bana mboka na biso. Bon, vérité, c'est là qu'il y a un tosenga kiti. Tosenga est un recomptage. Mais pas de permettre de accéder à un recomptage. Le recomptage n'est pas ça. La biso est la vérité de jour. Tosenga a deux chemins, gauche, droite. Tosenga est un recomptage. Ce qui est vérité, c'est là qui vraiment ça. Il y a un biso na recomptage. Quand même biso na ba bilinga bilinga puis s'imposer. Pour le vérité, c'est là wanate. Tant boyoka ki bakati vraiment makambo babimisi Félix c'est ça la bino ndenge nini. Bon, et bien c'est qui parce que déjà le président Fayulu, le président du Congo, il s'est déjà tout se prendre en charge. Il se prendre en charge et puis il peut Félix Tshisekedi il ne va rien faire parce qu'il n'a pas été élu. Il faut éclaircir pour commis déjà président Tomoni Kalata a prêté serment. Oui, Kosalate lobby qui était azalaki na légitimité, légitimité za peuple. Quel peuple va voter? Peuple moroté. Il n'a pas la légitimité. Il y a un autre lobby qui a encore ça parce que légitimité, il n'a pas la légitimité avec lui. Si pour une organisation stratégique, décision ni oyo bande on a biso la muka oyo bozui vraiment pour tout le monde déjà court auto kata makambo. Décision ni oyo bozui pe ba stratégie ni boke non. Bon, je crois que la stratégie va devoir en côté. Décision oyo bozui pour batuba eba. Bon, décision de que non, le président avait déjà dit de se prendre en charge. Le peuple congolais se prendre en charge. De se prendre vraiment en charge jusque-là. On dit Félix Akamba vraiment bino ti après mandat moko 5 ans. Donc rien ne sert à Kondima. Kondima c'est la vérité des zones. Vérité des zones des anini. Je crois que les attributions de Kondima, tout besoin de Torocha qui a la connaissance des vérités, il y a une au peuple congolais a ça qu'on réclamer. On va bi cours de vérité en Kati Makambo. Non, cours à vérité ta. Cours à vérité. Cours n'a jamais vérité. Cours n'a jamais été une vérité. C'est que tantôt que la justice élève une nation. Ce qui s'est passé, c'est de l'injustice. C'est pourquoi le mot qu'on a besoin de patauger la pauvreté, et ça patauger la immoralité parce que justice est égalité. Alors merci à trop donc partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Afrique, même Océanie, partout dans le monde. Linga RDC ko soutenir surtout République démocratique du Congo pour il faut à la fière na mboka oyo botama ezate kendo botama na RDC bia nzambe po belé baloba ngo nzambe pona ninga na botama congolais pona ninga na botama boy or que eza pécheux devant Dieu donc mboka oyo botama ezande ti mama oya botio ezala zandenge nini faut ko kumisa ko sepela na mama wana donc yango moni pe ba combattre bande ko diaspora ba toujours ko continuer ko soutenir République démocratique du Congo pour na ba makambu so ezoleka awa. Alors toninga toute une question par rapport à ça to ka kibisonyo so nungu moko bimaki ba ke Martin président Martin Fayulu a ça la a prêté serment na to éviter ceux qui vraiment solo pour te éviter
papa Tshisekedi a salara yango na 10e mairie to ebite soki président Martin Fayulu pe a rosala yango pour lelo to lobaka ye mutabimi président ye mutabimi to moni cour wakati kuna to ebite soko côté à propreté serment côté à la muka soki kozala ndenge nini. Bon, je crois que lobby falaki lobby lundi tu as une adresse moi fait tout ça l'angona président Fayulu. Malheureusement bah il y a Congo bah empêcha qui population oya qui kota la na siège MLC bah empêcha qui payer moko Fayulu a coca coco kosolana na population na peuple oyo a voter qui est ba ini nde banane baini ya Congo baini ya Congo baini ya Congo yo baini ya Congo te papa baini ya peuple baini ya peuple ba empêcha qui Fayulu na batu na ye comme preuve sur l'équilibre au monde que effigie à président Fayulu et c'est là qui démolit au monde que lobby va déranger qui biso ba quel biso policier parce que le barato continue to ça l'émission vraiment ba policier ba na banka ko tumsu ba na poto ba ebi ba terme misu te ba yini ya Congo il faut éclaircir bango ba policier ne mutu bazala ki awa yango mutu ba empêcher ki batu makambo sala maté c'est ça. La police c'est ça un service à commandement. La police ça aura injonction il y a exécuteur à kaka. Vous comprenez un peu, on a vu que Congo la classe dirigeante, empêché la dernière minute que Fayulu a communié la population. Il a réfléchi, il a pensé par rapport à Mboka, par rapport à envisager pour que justice est Mboka, pour que Mboka est bonga, pour que la solution nyonso est Mboka. Seulement, il y a Congo dans le tantôt, empêché. Donc je crois que d'ici là, on aura encore une adresse au Tokozwa. Na président Fayulu comme ça, on sera éclairci par rapport à nyonso oyo à Bombela Kibiso. Babina manifestation on a bagaz et betamaki ceux qui podium meyaki ceux qui ba dérangeaki ba kangaki batu misusu na habité pour mutuzami placer au clairci biso batu tout bolanda est-ce que qu'on menacer vraiment batu ko kangape batu bagaz et betamaki salamaki mais on a zongisa ki tantôt na lobi que la justice élève une nation. Comment est-ce que biso te déranger mututé to linka to communier to solo la peuple à Solana président aura vraiment président Martin bien voilà peuple à Solana président n'aime pas quoi empêcher biso bon empêcher biso on a aussi des amis au bakanga qui bakangi bango jusqu'à la base on a Ipekin mais tu ebika que non d'ici là ba robimana bango ba empêcher biso babami babo qui bagaz lacrymogène balongoli même podium oya qui oyo kai ko sala que visibilité za la entre président Fayulu a tellement pour que a communier réellement la population na ba empêcher en imaginer kaka la police va déployer la police comme si on était en état d'urgence ou état de guerre mais on est seulement désolé. Alors merci à trop donc mon message muké na habité bandeko misu baza awa ceux qui vraiment mutumoko a courage ya oyo loba na habité ceux bazali donc pour ba message misu to moni peut maman aza parce que côté à la muka na toza vraiment na siège ya président Martin Fayulu donc toza na sirndeko aozwa ba image nyonso yango wana donc ligue des jeunes place ba jeune ba ka basangana ka ba pesaka idée yemo pe président azalaka a o pendeza base ya président Martin Fayulu donc toza vraiment na kati awa pour na kolaksa image mbote maman mbote papa mama kombo nani kombo nanga Isel Kulonga tozalaka na yo pe na manifestation euta koleka wana mon message muke na bandeko tout balando partout dans le monde il faut la vraiment caméra pour population tout haut vraiment bana souci ya mboka na biso bazana niveau ya libanda bazana RDC baliba ba bena évolution surtout bino ba mama tozo vivre ndenge ni na mboka mutu bopona ki ye wana babimisi ete babimisi mutu mususu sikoyo makambo eza ndenge nini makambo eza que tozo senga bazongisela biso président au peuple a votaki peuple nda pesa ka pouvoir na biso to pesi yango na Martin Fayulu. Je pense dans le monde entier bazo constater mukolo ba publier ki Félix na 1 heure biso nyo selongo te remarquaki que RDC koma ki en deuil au lieu batuba sepela kaka une partie à Bamota, Basepela qui dit 3 heures. Est-ce que président Oyo Aza élu normalement par le peuple? Est-ce qui est à la bongo? Mais Martin Fayulu, Oyo Bango va escroquer pouvoir. Erazo le cas, je pense, Bozomona, Naba Koko Bazo Bima, Bazo Loba, notre président, c'est Fayulu. D'où
les changements en RDC Fayoulou. Tous en ça, il y a deux ordres T. Tous en ça, il y a paiement. Bazong c'est la biso Fayoulou. D'ailleurs, lobby, tu comprendre T. Président Oyo Bango Bazolo ba Félix a continué en fonction T. Mais a bandi déjà qu'on intoxiqué batunaye, baya qu'on menacé batu ya Fayoulou. Alors, likamonga na zoloba eza observation Oyo to sala ki lobby. Tozala qui na président parce que président il faut à communier na base na ye bino boloba ki Fayoulou aza na base te mais bozo mona kaza na base munene ya batu oyo baza conscient discipliné selon ba norme toza na 13 biloko na makambu na biso na ba devise na biso ya décidé opso to respectaka selon état museli ya président na biso tozala qui na MLC parce que dans coalition Lamuka retrouvailles et comme salama na MLC. Tobane cause la président na biso na ko répéter makamunde konanga cordon auti kolobate mais na ko baki saboye. Biso to vanda ki kimia tozo yemba tozo zela président. Ba motard baye ebele ba bandi ko lancer mabanga et pas na biso. Bien que bazala ki proche ya ba policier mais ba policier ba empêcher ki ba ngote. Et puis, comme il moyen de défense, c'est en ce moment-là que les policiers ont attaqué biso lisusu. Des deux, tolongwe MLC toye na décidé. Batu ya caméra étant dedans. On a ba voisin botalana. Bandi ko lancer mabanga libanda. Est-ce que biso to komi binemi na bango, to komi baniama na bango, en plus batu makasi na bango na ba cadre bazo ko se permettre ya kotinda ba jeune na bango ba kata photo à président ba banda ko agresser ba tuna so décider na nzela biloko wana biso to linyango te ba kanisa te que lokora to vandi kimia to zangi force mais eza discipline au président pesa ka biso yango vandi si biso na position bo oyo d'où ba luka pe pouvoir na bango escroquer bazala nango na kimia ba intoxiquer te ba sa l'influence pa na biso te. Maman ne olo ba pouvoir na bango ba escroquer donc ndele lo cour akati makambo na ebité siko pona bino siko décision ni bozui nde cour akati lelo biso toza na décision moko cour abimisi Félix toza na décision moko te ko kende o to kendaki na cour to yebaki décision oyo elingaki kozala en 2006 en 2011 Kabila n'a jamais gagné l'élection wana cour constitutionnelle wana eza Kabila. Toyebaki que suite elingaki ezala bongo. Mais tozo benga ye président irrégulier. Pourquoi? Nako expliquer. Pour belé bazoloba, pour la nini bazo benga Félix irrégulier mais ba comprendre été. Un président irrégulier entre ye na muto ba proclamer deuxième malhonnêtement. Écart fallait qu'ils la plus que population oyo et voté té. Mais ce côté écart yé na ya mafa et qui même pas la moitié de la population est votée. Raison pour laquelle Tozo Benga est président irrégulier. En plus, un président élu en RDC qui ne publié na une heure. Pourquoi? Tokondi maete na mboka oyo. Soko kozala président biso tokondi maete. Peut-être ba publié na une heure pour erana bat bakenda misala te bana bagenda classe te. Tie, ba publié na une heure pour baby ke basali makambo mabe. Yangwana ba publié na une heure. Ko sepela wana pe ba sepela ki ba lu ba ti 3 heures. Kongo sepelité. Est-ce que aujourd'hui ce que zala ki ya mafa. Elinga ki ozala bongo. Monde mobimezo mona ke to lingi était poto vota qui était pouvoir na biso to pesa ki na Martin Fayoulou. Bazong c'est la biso pouvoir na biso poto kondi maté ba pesa pouvoir na muto biso to lingi te. Et d'abord, un président de la RDC pays munene boye. Il faut un profil moko consistant. Un président sans Sénat, un président sans Parlement, un président sans primature, un président sans assemblée, un président sans armée. À Congo, nous avons tant souffert, nous voulons le changement. Mais changement avec les hommes intelligents, dynamiques, non corrompus. Tout le monde manipulable dans la carte RDCT.
Merci maman, merci vraiment, merci. Donc, merci à trop, Nero. À Poussana, donc, pour Talakaka Awa, tout ça vraiment à base, il y a Martin Fayulu, Nassir Bomona, Image Yango, Mbote. Mbote, moi, Mboka. Moi, message, Mkena, Batutu, Balanda. Bandi Mabe. Il faut Banda Boye. Il faut Banda Ndenge. Il faut Banda Mbote, moi, Mboka. Mbote, moi, Mboka. Mbote mingi, moi, Mboka. Bisonde ba imboka. Bisonde ba na mboka. Esengeli ko precisa kandenge wana. Ngara sepela bongo. Moi message muke na batu tout bana mboka kasi o tout ba Holanda biso na niveau libanda donc bana mboka. Message na bana mboka. Bayi ekolo Congo. Message na ko pesa bango yango oyo. Na lingi nanu na recadrer moi eloko moko na oyo prédécesseur donc ndeko na biso ya mwasi auti kolekawa alobi na kati intervention. Nous sommes contre ce langage de dire Baluba, Bayaka, Batwabandundu. Prévenez, moi qui vous parle, Naza Muluba, mais Naponi Ngambuya Mafa. J'aimerais ce que Batubatu na mutuna pona nini oponinga. Pona nini ngala tuneli yo kasi mo. Matondo mingi mwana. Pona nini oponi. Na ebi ko zala mayele. Tobi ke Baluba ba sikoyo baza talebe na 10e. Neko. Tala, webi Mukanda Nzambe zolo baboy nga naza passer naza teneti ba passer na bino minyato wana bazo sala ba déclaration bidon ba commerçant naza neti bangote Nzambe zolo baboy nzela ezami balé liboso na yo nzela lifelo na nzela nini na nzela lola pona nzela yo lingi mais pona nga Nzambe nazo senga yo pona nzela nini ya bomoyi mais ozomona bato ebele bazo pona nzela lifelo pona nini na poni ngambo ya mafa mais ezali bisika bomo ezali Clercisco bango lifelo za ngambo na oui lifelo bino moko bozali komona bisika lifelo ezali lifelo par rapport à nini par rapport ya éducation lifelo par rapport à nini par rapport ya éthique par rapport ya morale. Nous avons un président Oazali bien éduqué, nous avons un président Oazozala na cursus. C'est ça ce que moi j'appelle la vie. Tozo mona ba président misusu immoral o bakoki kozala te ndakisa na kati ekolo Congo baza ko se permettre na koloba n'importe quoi et pas Fayulu. Mais moi ça m'étonne oyebi balobaka mola kisi ya malamu ate ya kana na nini na ndakisa na ye. Prêchons par les exemples. Fayulu est le seul candidat o atikali kobala mwasi moko atikali na fidèle pe atikala na ekokende gauche droite te lelo cour ekati makambo donc lelo cour ekati zongela makambo ya on attend pona zongela makambo ya cour ndeko na biso Emery Patrice Lumumba loba boye le complot a été fait. La balkanisation du Congo c'est l'éclatement du Congo c'est demain. Complot et salamaka ndenge nini Nathalie sayo na lingi nazwa nanu ba mwanda kiswana muke ndeko cameraman limbisa ngai na tango bakendaki na Genève ba poni président Fayulu comme candidat commun à l'opposition. To monaki bande komisuso bazoza immoral bayaka awa en complicité accompagné na bande konabiso misu ya mampinga bayaka kokote la biso awa basakaje bureau. Lelo bayako kata lisusu photo ya président. Mais ça c'est un complot bien établi. Nao etaleli cour nazonga bipai ya cour ndeko tunata bande komisusu ba juriste te neti babiso bakoyebisa o cour wana ezali nini cour ezali inféodé bolimbisi toyebaki bien te soki toke na cour wana eloko malunge kobota makuna ezate kasi ya mutu ya ezali nini biso tokolenda président Martin asi apesi position na ye tozozela mot d'ordre soki ayebisi biso tokende na gauche tokende na droite tosali nini tokende biso na droite bandeko ebele bazoloba ono Fayulu akena kachanda kunaye a s'autoproclamé comme président légitime. Oui, Fayulu azali président légitime parce que azali élu par le peuple. Abi alandi papa Tshisekedi. Papa Tikalukuta. Alandi papa Tshisekedi na. Yepé a prêté serment na. Oui, papa Tshisekedi a prêté serment. C'est bien bon. Ezali ba acte moko politique. Mais ya Fayulu ezali fondé. Effectivement, papa Tshisekedi na 2011 azalaki élu. Personne ne peut le contester. De même qu'aujourd'hui, en 2018, Fayulu, président élu, a prêté serment pour Nanine. Azali président légitime. Par rapport à Ngambu wana, na kokata ya cour, o basili kokata wana. Toyeba ki bien ke ekenda ki ndenge wana.
Si les gens nous taxent de tous les mots, na tout na bande quoi IDPS. Lelo ezali lisumu parce que président Martin a prêté à lobby qui azali président légitime. Tangu bango balobaki yango ezalaki mabete. Est-ce que bazo tout na retravailler wapi? Nana mboka wapi? Tu sais que tu as travaillé wapi? A travaillé na ndako na ye. Lelo soki tokomi lelo batu babosa na histoire te. Ezali grâce ya président Fayulu. Asali awa na banda kotangelo ndeko limbisa ngai. Na bando tangelo na président Fayulu. Tobundaki awa non non au glissement. Non à la balkanisation du Congo. Tangu guerre bandé na est. Non au glissement, non à la présidence en vie. C'est-à-dire président Boyaki monsieur Kabila akokana kozala na présidence à vie te. Tosili kolonga yango. Non à l'article touche pas mon 220. Toucher article 220 de la Constitution. Nous avons gagné. Président Foyulu a télémeli makambuya révision à la loi électorale. Nous avons gagné. Yebisanga tolandi ba. Soyo moko mobimba mission na yo moko mobimba pona lelo pona temps tokozoyo toya kaka tokosa no émission mozali ko lancer ezali oyo. Président Martin Fayulu azali mutumoko immoralité. Azali mutu azali mutumoko il est bien éduqué. Atikali ko asengi bisote tokende ko buka biloko ya batu tokende ko beta batu to boma bango ngambu ya kan ya bayini ya peuple banguna ya Congo bakosala babiloko wana pour que balatisa biso yango. Biso bana dynamique biso bana lamuka biso bana SID tozala vigilant totika te na provocation oyo banguna bazali ko biso neti mitambo. Merci vraiment ndeko donc ndeko tokabana ndeko tozo vraiment moi tamoro ya yo moko po ngonga vraiment exacte tokosala toya kakawa tokosala émission te 45 lolenge nini au président benyango putsch électoral fraude moko au niveau planifié par monsieur Kabila et l'autre camp là. Merci à trop, donc merci Bandeko, on est sur vos 8 ans l'andabiso partout dans le monde. Dans ma mission TV, Martin a invité sa fusée sur la Likambondenga Lobaka. Vous a toujours branché dans ma mission TV, donc Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.